Capage TV. Capage TV. Mike Alambai, bango nyonso batikala ba célibataire. En tout cas na bonde libino na zingino pardon mukolo boko bala. Bo réfléchir s'il vous plaît. Mais kota la bande koloko la ba Mike Alambai. Oui, il y a le baba zongisela ye mbongo ya d'autres donc la femme est libre. Moi na kota la femme est libre bala na ya sala mamne wane ko za problème te problème ko za la soki yende Mike Alambai lobi a bali. Kota la déjà Axolang libala na ye commerce qui sali baise qui mobile a divorcé kate Yannick Tumba également. Voilà. Et au lobby, le mot très important que peut-être le mot Moïse Mbi est pas au banga, à balaboyer, peut-être que le baka divorce, toi divorce, mais à une histoire, il y a libala moko na moko. Je crois que bah tu vas bien au mesco, tu es bagaté sur qui va divorcer. Tu as divorcé, Roger Bakanda divorce. Il y en a bien un n'engé à mariage. Na Tony Moïse Mbi a divorcé. A divorcé? Ah bon, comme na Roger Bakanda. Tu as comme Roger Baka, pour y pas à divorcer. Ah Roger Baka divorce. Voilà. Pardon, na bonde libino. Donc la monde il y a les autres tambola derrière les hommes de Dieu. Pour nous comme ça va être incrédule. Donc ça il kambu na ba bende on a zoomer yango. Ba tie yango na internet, ba sambuseli yango batu nyonso parce que le loto sambwe à cause ya ba makambo belé bande comme soupe ba sali. Na baba mbe bana ba faiblesse na bino nyonso. O ngai na za dignité ya ko juger. Bobo ça n'a été que le monde est là maintenant pour nous comme ça va être incrédule derrière les hommes de Dieu. Parce que dans les pays arabes, on a tamboli, na moni biloko la galibanda, na yokate ba yibi eloko amutu. Mais na ba mboko ba chrétien tozé belé, tina ba église ba téléphone ebungaka. Même sur le plan économique ou sur le plan financier, so tali bien ba musulman ba zo prospérer par rapport à ba chrétien. Pourquoi? Premier principe na bango ba éviter quand même 10 francs ya mabeko ta na commerce na yito. Or biso justice to kenda kiza ya Nzambe. Justice ya Nzambe nde biso tozobela butu moyi. Même yo muto olanda pendant que vous avez des missions, vous avez une maladie, vous avez une bébé, vous avez comprendre pourquoi vous avez bébé. Vous avez un bébé, porter plainte dans le service. À tes solo dans le théâtre, que papa est un magicien. Et que les lobos qui sont magie, ils sont bloqués, ils sont dans le cimetière. Et qu'après, du vivant, le prophète a révélé que papa est un magicien. Yo bengi grande sœur na yo allo balobi na biso ka papa ndendo kenga pe na lota ke bon to ko kabele souté papa na bino bandi ko souffrir. Bolake lami mabena bana na bino donc o muto asali akei ko pesa pona ba veuve d'abord fene monsieur peut pas lire ba felina yango to koma wana biloko ane komi sacré po nzamba lobi ba toucher ya orphelin te ba toucher veuve te ba toucher ya étranger te alors ko koma na niveau ya que biloko ya mutu o ba pesi ba veuve mutu alango to akomisi yango te c'est déjà une malédiction. Likia motema bacholinga mingi basekipe mingi yaya tangwe koki yaya yakosara balobi ya mingi baseki ya mingi yaya tangwe koki abikamwa sembolo loboko lole fongwama yesu yo bangunya bayoka so mes parents à l'âge de 16 ans. J'ai passé mon temps devant la télé avec mes potos. La soirée, je prenais ma moto, j'ai rentré au ghetto. On goûtait la mola, on goûtait le porto. Salut à tout le monde. Là, il comme on a GM Star. Voilà, on a une plateforme nyonso. Bozwangai single ngai wuti bima. Jaloux, bolanda na ma plateforme nyonso. Boroyo kangai, vous s'abonnez massivement. GM Star, artiste musicien.
Télévision, merci d'être parmi nous. C'est votre émission avec le prophète Marquis Ephrata, l'homme de Dieu. En tout cas, merci à tous nos abonnés. 100K bientôt. Ils ont un challenge pour Nabiso Bakapa Chouchou et un challenge. Merci en tout cas. Toebika Nengezalaka. Succès rappelle à Mambo Belé. Mais Nzambe le quoi souverain. Aebi Nenga ok Nabiso. Tous en rappelle que Nabasali Nzambe ou va contribuer pour na retomber la capage télévision pour na maintenir biso na ba circonstances nous surtout à Nzambe liboso. Tous en pas à pas vers de grandes choses. J'ai à mes côtés le prophète Marquis Ephrata. L'autre continuait vraiment plainte contre les connus. Où ils allaient sujet na biso to ko vendre là, mais to ko fungola la branche ebelé. La PCN en beauté. Moto Nzambe, bienvenue à Capage Télévision. Merci na bande gonyo so bazolanda biso partout, ba abonné nyo so Capage Télévision. Nzambe alola pambola ba onyo so bazo soutenir yo. Merci. Moussa les autres évoluer très bien. Changement ça du jour au jour. Nzambe a cancellé la bande gonyo so bazo soutenir yo, des bons cœurs partout bazana monde. Biso toza malamu. Kimezali nzamba zo batela biso tozo bondela pona mboka tozo continuer ba prière pona bandeko yo bazana ba besoin ya prière tozo kota pe na kata ko révéler ba nzambe makambo e batami. C'est très important que baza la révéler na oza ya ko batama we bombani. Voilà. Merci Moto Nzambe le 8 mars moi aussi à Congo pesa ka identité ni. Ya Congo na kanisi que moi si à Congo ngai na pesa ka identité te mais nazana posa ko pesa ye identité. Okay. Cela veut dire que le 8 mars c'est la journée moko oyo il faut ko sala effort que moi si à Congo kaka Congo te africaine nyonso aluka ko zo place na ye surtout kaka na société te mais même na kata mabala parce que les gens parlent plus de la société. Moi si zo place na société mais ba si belé na mabala ba zu place te moto a réussir na libala te c'est difficile à que réussir na société. C'est très difficile. Ba si belé na mabala ba réussir te. Mais bino bolo la plus société non le 8 mars faut moi ça comme appelle ça là moi c'est pas faire comme président de la République mais moi c'est comme président de la République comme ceux qui a géré foyer na ma bien géré bana na bien té et ko zana biloko ko réclamer ko benda et ko sala que même akoko na niveau nyo soko koma mais vie ya bana na éducation ya pesi bana na et ko zala déjà soni pour moi si donc ngana kanisi que moi si ya Congo il faut ko encadrer surtout ba femmes chrétiennes musulmanes bango nyonso ba kolanda biso ko yeba ndenge nini ko encadrer ba maman pe bande ko na biso na likambo itali penza libala parce que libala eza moko ya biloko oyo eyaka ko bomba penza oyo pesa ka valeur na mboka même église si faut tolobe l'église tout le monde na libala parce que moto ayaka ye moko abali akomi na bana 3-4 église comme munene alors faut bana on a pe bazala encadrer bazala pe batu bako mape bato bako sunga pe susu libota c'est comme ça que développement yaka parce que soki moi si maman nanda ko arrêter vie ya bana arrêter bano ya boti donc société ko sala nyuso ko sala eloko ko changer zate soki mwana on a barata ki éducation za la kuluna société ko ko été ah yo moni ba ko ko kuluna te donc ya moni même likambo ya ba gang ya ba drogue ya ba bloko nyuso zo mona ki même partout dans le monde biloko wana existera pe comme ko influencer même mboka zo ba crime ba bandit ba criminel ou même biloko wana na Afrique du Sud na États-Unis pourquoi biloko wana se uta kana ndako il faut maman azwa place ya bo maman ya ko batela bana ya ko encadrer bana ya ko éduquer bana pour que pour maman comme na ba point wana ko encadrer ko éduquer bana maman peut à côté d'elle il faut qu'il y ait un homme responsable il faut écouter na mobali moko o aza responsable o ya ko vraiment ko zo moi si en charge cause la paix responsable ya bana na ye c'est alors que peut ça rappeler maman makasi ya ko yeba ko encadrer bana foyer en fait que société pèse à la société parce que cause la société na batu na bana autozobota. Alors ce qui peut écouter que maman a écouté na mobali moko o yaza responsabilité c'est aussi très dangereux et zalaka moi mingi penzate au mona papa abandona ki bana mama resur na bana wana zalaka moi mingi penzate mingi na mawana nzambe ba mama o bakanga sentir bazali o ba bunda penza ki ata papa ke ito papa akufa bana nanga ba resur pe bana wana ba resur na ngolo nzambe ba mama wana bazebele en tout cas nzambe alola kanisela ba mama wana surtout oyo penza papa akufa boy ko libana yemoko papa abandona sundola yemoko abundi na bana en tout cas ba mama wana nde oyo penza omonti ko mutema wana ba mama ko bazana kata mabala pe fo bazala nango yokutu papa azali donc fo bunda ke bana ba réussir na vie donc moi si à Congo ngana zo pesa ye vraiment o ezali longo nya makasi parce que tikala oyeba ke moi si à Congo aza moi ça osaka na été ba difficulté nyo somoni na kati ya mboka oyo depuis ba gouvernement nyo seleki depuis première république ti lelo oyo to tangi na basi to koti classe na basi donc au mona penza ke na tongo bango nde ba obima
bakema apoto bazozwa mapa bazoteka bakwanga donc eza lelo te ke yo reformer moi ça Congo ebise non faut que luka mbongo te lobaka génération na bino ya Android et lelo bango vraiment balamuka na tongo faza na crédit na méga et puis c'est tout ayebi bacoin nyonso ya bamboko akoma na te make-up ayebi ba numéro 4 5 6 ayebi ba teinture nyonso donc ka génération Android nde faut ko luka ko pesa bango valeur ko pesa bango place ko tel sa bango bisiko faut bazwa mais ba maman na biso ya kala ndenge to yena bango nde baboko biso boye il y avait passé des problèmes kimi ezalaki encadrement ezalaki éducation ezalaki malamu lelo kaka onde ba génération Android o babota bana ba pesa kombo bana Shakira kusakana te bango donc eza Android eza novelas makambo azomona na novelas wana azokanisaki vie réelle yango wana azokanisaki makambo wana nde kosalama na vie na ye c'est très compliqué faut ko yango moni il faut ba maman o bavandi ba réussir na ba foyer selon la Bible la parole de Dieu que maman oyo akomi déjà mokolo oyo déjà akomi mpaka ya yeba ko encadrer bana o bazoya na sima pour enfin apesa bango pe vie alakisa bango ndenge bako réussir vie alakisa bango ndenge bako kolata alakisa bango ndenge bako koloba pende bako batela mawala voilà pourquoi il faut que ko encadrer ba o ba na génération Android oyo bango ba yebika make-up bango ba yebika ka boîte de nuit ba sortie voilà kabelo milaye et puis azana téléphone oyo bobenga soki nini wana azana ngo ya $1200 mais azana compte na banque te azala commerce te aluka ndinga orienté vina ete zaka kolata kolia boîte de nuit voilà yango moni ba maman faut ba encadrer ba jeune parce que Bible zolo bana mukanda ya Tite chapitre 2 to ko bana totanga 3e verset c'est très important la Bible dit que la femme âgée que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté d'être ni médisant ni à donner au vent qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc ce qui est parole de Dieu qu'au fingama, c'est aussi à cause de sa Bible, les autres femmes au bas âgées, bango baza la modèle en fait que ba pesa pe modèle wana na bana donc yango monaka même maman pasteur benga bongo maman ministre ba maman wana bango faut ba pesa modèle na bana o bazoya na sima ozomona voilà donc komona lokola ba maman na biso ba Eve bazaiba o bazo pesa déjà exemple na bana o bazoya na sima batanga kilasi ba lukande ba orienté ba vie na bango ba maman lukiana baza moi ebele voilà donc ba jeune fille na biso lelo il faut qu'on encadrer bango alors faut ba maman ba téléma na kati ya ba enseignement na kati ya l'église o bazali surtout qu'il y a plein d'églises où on dit que la femme ne peut pas prêcher bon le les assigés wanate je pense que et cause à l'important ba maman ba encadrer bana parce que bango nde baza bénédiction ya lobi. Merci Moto Nzambe tozo kende vraiment bien et bato pe ba bengaka bato yo baza vraiment pembeni ya koyoka mateya chaîne les amis bato ba tuna page page na biso ezali prophète Marquis Efrata ou comme na Facebook prophète Marquis Efrata au mon page vous s'abonner na page mais chaîne na biso ezali prophète Marquis TV ndenge ba komi Marquis wana ndenge okoma so cheka Marquis TV prophète Marquis TV au mon chaîne en tout cas soko s'abonner au mon ba enseignement ezali belé pe ba prière réseau sala en ligne pour na ba cas difficile ba cas ya malade ba cas nyoso ba témoignage bozolanda ba prière wana sama na butu 23h à 0h. Ok. Merci en tout cas. Appelez Bogozoa Yemoko, l'homme de Dieu, Marquis Efrata, Boko Solo la parce que dans la page télévision, peut-être là, sous le timing, ils sont moins orientés. Motolan Zambé, tout le monde a divorce, c'est salama, missus na coulisse, mingi coup, tout le monde a missus na coulisse, tu divorcé, tu boyani. Tout le monde a raté parce que la plupart a battu l'internet, comme ça, internet, TV, place au samba. Ce qui m'a problème est que tu as jugé, on a balaki aska olangi, tu as papier à divorce, mobali na été à balaki en Afrique du Sud, tu as Mike Kalambai a divorcé, ça c'est une alliance mais concrétisation à divorce, on te monité au papier, tu as vu que bazon c'est là qui est bon à libala, quand au pasteur mukuna pas autant divorcer, tu as évité ça la procédure et ça la maranenga nini, ba papa est belé oh ba continue monde ya divorce, mais tu palpéter que ba suka kanenga nini. Est-ce que en tout cas biloko nyonso wana ezoko sabatu na embrièment lobi mutu susu aya ko bala bali susu mutu la susu azaka divorcer kala to komona na musu to tikata plan musu to ba Moïse Mbi azala nenanu
et na retenir que na zotala na nuti nzamba ko proposer nga o ezali ya nzela ya nzambe na kolanda ya mususu te ya divorcé Roger Bakanda divorcé yana bina ndenge ya mariage na tuni Moïse Mbi a divorcé ah boyo comme na Roger Bakanda te la comme na Roger Baka po ye pas a divorcé ah Roger Baka divorcé voilà na bana bato o ba bali na nte na bato ba divorcé dans la cotisation mbala moko tozo banga bato pe ba komi ko banga po mutu so ko ya confiance mutu tel et communauté a divorcé kana nous te kuna moyen bala o ezate pour ba juge ba zuzi ya nzela ba ko pe ko affecter ba famille na biso oko lo bani en tant que homme de Dieu na ba question nyo sur la question Zambé a pambola yo au réfléchir rebelle parce que question na yo na moni yango na kata ba événement belé kotala déjà Axolang libala na e commerce qui sali baise qui mobile a divorcé kate Yannick Tumba également voilà et au lobby est le mot très important que peut-être le lot Moïse Mbi est pas au banga à balaboyer peut-être bah que le baka divorce kate toi divorce ka mais azana histoire il y a libala moko na moko je crois que ba to bien au mesco to ye bakate ceux qui ba divorce ah oui parce que ils a pas vie privée na ye mais quelque part le rôle aza un nom public ba ko le belango et sunga pe batu mususu mais na kanisi que c'est là ba histoire à balaka à divorce OK alors question na yo par rapport il y a est concerné ba divorce il y a lelo autant la ndenge nini bato bazo divorcer en coulisses peut-être après lobby à Bali bo pepe moko beti bo Bali moko bimi to mo si moko bimi comme on a déjà les bala Axolang je crois il y a Axolang na bisako dès le départ tant babalani to féliciter na bisio il y a boire et à manger faut balu kanza même mbango et puis effectivement la vérité limi après mais autant la bande koloko là ba Mike Kalambai oui il y a le baba zongisela ye mbongo il y a d'autres donc la femme est libre moi na kota la femme est libre bala na ya sala mamne wana ko zana problème te problème ko zala ceux qui yende Mike Kalambai lobi à Bali donc le ko la tikali déjà célibataire il faut à se préparer ko proposer bisiko nzamba tindi a proposer pour qu'il bala une fois pour tout parce que wana déjà un scandale et également Moïse Mbi en tout cas nga fona senga bande ko nyoso wana pardon bande ko lokola Moïse Mbi prophète Joël Francis Tatou papa nanga Matou Samuel baza ebele pasteur Louvois Mike Kalambai bango nyonso batikala ba célibataire en tout cas na bondeli bino na zengino pardon mukolo boko bala bo réfléchir s'il vous plaît bo sala scandale souté parce que na niveau to komeli na makambo yo bobo sanateke na ba mabe na bino bozaka nango na baba mbeba na ba faiblesse na bino nyonso o ngai na za dignité à ko juger bobo sanateke le monde est là maintenant pour na ko luka comme ça ba to incrédule derrière les hommes de Dieu alors jour boko bala Mike Kalambai Moïse Mbi pasteur Louvo Francis Tatou Joël le prophète bao nyonso na bosani ba kombo na tangité qui sont encore célibataires pardon na bondeli bino lokola monde ya lelo ezotambola derrière les hommes de Dieu pour na koluka comme ça ba incrédule donc ça likambo na ba bende on a zoomer yango ba tie yango na internet ba sambuseli yango ba tunyoso parce que lelo to sambwe à cause ya ba makambo belé bande comme soupe ba sali alors les erreurs tout le monde peut en commettre mais je pense que multiplier les erreurs ça peut être considéré comme de la bêtise purement de la méchanceté. Alors maintenant moi je suis à malamutu na ba question ça moi c'est malamuté baba scandale ezoya na makambo wana za ya moi c'est malamuté parce que ce moi sinon za mabe quand yo mo yebati Mike Kalambai ucholo bana émission mo sali bazo tourner sur Peniel abi moi je connais beaucoup. J'en connais peut-être bino ndezo étonné bino ya ebaki na ebele. Voilà, il n'a pas dit. Donc cela veut dire 14 mois c'est mabe, moi si ba batela ke moi si ba bomba kai. So bali moi si o yeko découvrir blo mso mabe. Il faut bomba ya moi si na yo, ta mama bana na yo. Oko bimisa mabe na ye na misu ya batute. Ba ko respecter te. Yo kanisi ni sala ka lelo muto azokufa na sima na ye ba famille ya mobali, ba ye ba bengani mo so na ba bengana bana ba botoli bloko nyoso. Mais eza makambo mibali bakenda koloba na ba famille na bango. Obali oui balobaka eza na mibali ebele bazana ba immature eza mibali ebele nanu omoni ne blezo ba l'homme quittera son père et sa mère s'attachera ba quitate ebele bazana na famille abali alati alliance mais spirituellement physiquement azana famille na bango donc problème amuki ake na famille mama bo kolobela mwasi nanga kuna batikali na kuna bango batikali na haine wana ba famille ebele zana ba problème na oloboyo ba famille ebele tango yoka ba linga ba seme quitter muta ponga na ko imposer famille nanga o nga na lingi bolinga so bolingi te ovena kwa na bino mais oui c'est que déjà ton mobile azo longwa na ndako na ye azoki ne ko expliquer mabe ya mwasi ni na famille na ye mukolo okufa ndo mona ka bayini na mwasi na yo babotoli biloko bayini na bana
toza ba victime ya babiloko wana ya makambo ebele mwana moko moni avandaki na otambola na ye mon chauffeur hein nazotambola na ye après liwa ya papa na ye j'étais présent famille bapasoli testament balobi etali bango te mwana wana okumbanga lelo nazo biso ke nazalaki nanu te o naza lelo à cette époque bazalaki riche yake koto nyonso ya masina kuna komba tata na ye bani mokolo akufa bandeko bapasola testament babi etali biso te mon chauffeur ba famille so bakoma tina pona babi mutu akufi biso toketanga testament tosala nango nini bapasoli babandi obotola biloko oh ozomona bana lelo université basilisi yango te c'est ça voilà yango sikoyo nayebisaka même bandeko toza baafricain papa natuni yo Ouais. toza baafricain suka na wana na tie virgule ezala na fete mowe ya komite ezala na fete bakende na bokoko babomi da efe wana ya mowe ya tikeloko nalobi effet kozalaka par rapport yake la parole de Dieu est claire. OK La parole de Dieu est claire. Bible loba nyonso. Du fait que la parole de Dieu est claire, mutokyo wana bozoli eza ya binote. Bobotoli ba orphelin wana babandi kolela. Parce que Bible pekisi bo toucher na ba orphelin. Et si lindo moni après ko botola ba biloko wana, bateka mituka bateka bandako bateka ba fe ba koma na vie ya passe ici là. Ouais, ici là. Ici là lo bazana vie ya passe ici là. OK Ici, continue là. donc voilà, il faut même yo moisi comme tous appellent na 8 mars ango toujours kindi ango, il faut pe moisi a bomba mobile, il faut pe mobile a bomba moisi. Donc bablo musu lokwa bokuta na bino mibale, il faut za makambo boko gérer ngo bino mibale na nzambe na kati kati, troisième personne ya libale za nzambe. Donc libale za ka deux personnes. Troisième personne c'est Dieu. So libale comme télécommandé parce que ça na ba mariage mususu, au moins na maman au télécommandé libala mwana na ye. Azana kamoko ya ndeko moko ndengwana, maman télécommandé libala papa ndia. Mais mobile alingue moi c'est azole la maman bokilo nda pandi libala nanga. Vous voyez, il y a des mamans quand même sorcières comme ça. Hein, osomona. Alors, libala ce qui est commis déjà télécommandé dans la famille et comme à risque même pour na bana bobota. Donc une fois mobile azo ki ndeko exposer moi si na famille à moi si et si les mukolozo kufa bako inana yo na bana obota wana bakolo bana wana ba mabelo ko la maman na bango et puis bana wana bakozala sous na port moko te na sena moyi awa. Bako profiter ko loka bango même na kindoki pour papa na bango exposer bango. Oui, parce que lorsqu'on dit des mal, moi si nayo, du coup, ils ont bana, bande kono ba koloka mais bana wana na facilité, bana ba ozana ba porte ouverte et belé. Faut protéger la famille, famille ba bomba ka yango, famille ba batela yango. Wana eza sur comportement de ngo tuko tunanga batala basi ya ko balate. Moi ça ko balanga na ko pesa mutu conseil, moi ça ko balate, je crois wana baza ba homme de Dieu. Tu considères ba ngande to considérer bon les erreurs tout le monde peut en commettre via mutu na mutu nzamba ozela sambisaye, mais je crois que nga souci na ngezali ba scandale wana ba éviter ba scandale wana ebele parce que tant que scandale ça la maka en tout cas biso ba évangile de la vérité to lo ba ka vérité biso ba ta réveil nzambe na lola akansela bango donc bazala quand même président côté wana pour ko éviter ba scandale et continuer parce que 2019 2020 2021 ezala ki année à Sony pour l'église des réveils awa sikoyo Sony elinge bando continuer batata o babengisaki biso na ba raconte na bango basali o église de réveil kabwani o église de réveil ba vérité bimi awa be mission salami ya lolenge na lolenge na kati ya be mission o salami ya lolenge na lolenge to retenir eloko moko mama Cynthia c'est très important biso to bande ko sala be mission pour na ko dénoncer magie et côté église bango balobi te ba pasteur ba côté na ba kabal juif bango balobi te ba toge ba ye na ngona bilamba bazola ta o eza kabala o te biloko bakomi kosala magoro de zobimo eza kindoki ote to dénoncer ti suka nango ba panzani pasteur à aile gauche na pasteur à aile droite ba panzani ba weleli ki président ya église de réveil aile droite ba bengi biso to ke conférence ba ebisi biso bozana raison en tout cas bino batu bobande ko dénoncer bozana raison les pasteurs Sony a pesi biso raison na Pullman Abibo, bino batubo dénonça magie et quota, vous avez raison. Donc quota. Et quota, après ça biso raison. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, il paraît que bazongani, ba pasteur nyo sona ba panzana ki bazongani. Na ebité pour batambola na nzambe, to ba batambola na kabal juif. Na yoki. Il paraît que na lobi hein. Premier ministre a ko kamba sacrificature. Ah mais bakamba bino manda na ye ko mama manda na ye sila ka biso bakamba bana bakamba bino non bazo kamba ba pasteur oyo baza soifé d'argent oyo baza na besoin de renommer qui ont besoin maman yango na lobité bazo kamba oza na raison na kati bakabona na bangot
sala bango tu as fini un bouton pour église de réveil Kabwana. Oh, ba dirigeant. Voilà, merci. Comme aux appels dans ma casse d'actualité, tu avais compris qu'il y a un bouton politique pour que bango ba Kabwana. Mais biso to koka goloba ke. Bo panzana na bino na mbongo. Te beauté. Biso ba o to zan évangile ya vérité to panzana. Ponga na représenter presse. Ils ont représenté presse, on a représenté ba pasteur au bazana sainte doctrine. Ba ba teka maïté ba pakolo ba misa magoro te ba teka parole de Dieu. Ba sala ba pratique douteuse te ba lata ba tojité, ba lata ba chaîne tamine te ba zui médaille nango ya kabala ba bombi na poche mais ni chaîne te mona na on a représenté ba wana te. On a représenté ba pasteur au bazana sainte doctrine. Je m'arrête là. Donc ba o nyonso wana oyo ya ba doublir ya ba polygamie ba wana nyonso wana na représenter ba côté. Na représenter ba o bazana sainte doctrine. Donc un matin nous sommes réveillés ba zongani na ebité ba zongani po batambola na Nzambe to ba zongani po batambola na kabala. Ah sur po batambola na kabala nous ne sommes pas là. Mais so ba zongani po batambola na Nzambe to mituni ba o ya aile gauche ba ko bongola mutema. Ba ya aile droite ba bazaki na mabe ba ko bongola mutema to yebité. Mais biso to dit que pasteur Sony a fait ça biso raison pour nous le tout ce que vous avez dénoncé n'a pas nazana ba pasteur oyo ba ya koyebisanga yango kingandi a kotisa ye magie kingandi a fait ça mais il paraît bazongani donc yango moni to na souci que musala oyo nzamba pesi ba oyo nyoso bazolanda biso ba pasteur belé balandaka yo balandaka ngai balandaka pe biso ebelé na yamba ba message ya ba homme de Dieu belé de partout dans le monde soutien ba homme de Dieu belé biso je pense que tozana souci que ba scandale continuité parce que tozo que attend de la fin ce qu'on attend de la fin awa ils osenga que biloko mususu sagesse les ka ebelé non seulement vie de prière parce que na kati ya vie de prière makambo ezala kebelé les jeunes prophètes étaient morts abande ko bondela uti ko sa musala nzambe les vieux prophètes abimele na nzela aboma ya cause ya kozanga sagesse ayoka kinzambe mais ayoki sous conseil ya batu yango moniso ayoki nzambe conseil ya batu bayoka ngo souté parce que la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Soko ayoki nzambe conseil ya batu bayoka ngo na tami aux autres tamisés yango par rapport à onzamba ebisakio parce que le Dieu du ciel la Bible dit il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre akoyipe kotinda mutu abakiselo likamoko boya lobaki na yo mais faut yo kango na tami o tamisé yango yo kasunza mbotu na papa est-ce que ça ka yo mutu lobi amen merci moto Nzambe en tout cas na lundi bien na sio bato ba Holanda biso bazolanda yo vraiment bien et to kota na sujet na biso ezali plainte contre l'inconnu oh to bandaki yango et puis tozo continuer nango inconnu o bato bakofundaka pe o bato bakofunda pe inconnu yango azana nunani to yeba et puis tant to conseil la plainte wana ekozala na ndenge nini solution nini o inconnu akozwa pour sa solution na kati ya makamu nae voilà plainte to porter contre l'inconnu déjà tozo porter tous en la deuxième semaine Olanda qui ba témoignage la première semaine Nzambe na mawana ya saliki na première semaine bande ko belé ba biki guérison ya ba maladie e bungi parce que na kata ba service ya ba malade surtout sali service to tinda bande ko belé l'hôpital également bande ko ba sida wana mona ka ba témoignage na bango muta biki na sida o ya umilango 14 ans après avoir ko bonde la to tindi sali examen négatif ça ti yemoko penza se rassurer que na biki omoni donc plainte contre l'inconnu na kanisi ko zotu nga question moko eza malamu inconnu yango azanani inconnu eza lorsque mona ka mutu azoloba nazana maladie mona ebi mutu na makolote nazana bitumba moko ezoumela na problème moko boyisi la kati nazana dossier moko boyisi la kati donc c'est que na moment wana ennemi na yazana no inconnu parce que na première sous-thème na biso séminaire na biso eza dédié que la justice divine soit faite thème na biso ndeza plainte contre l'inconnu wana premier thème deuxième sous-thème na biso ezali plainte contre l'ennemi ce n'est pas un inconnu c'est quelqu'un que tu connais. Donc il y a muto azo bundiso o yebi mais tout le monde to bandana na plainte contre l'inconnu parce que muto apporta ka plainte soka sentir que nazali banda ba droit nanga de deux soka sentir que muto na obuzane na problème alinga na makasi faut na porter plainte pour que l'état ko talika mona biso or biso justice to kenda keza ya Nzambe justice ya Nzambe nde biso tozobela butu moyi même yo muto olandanga pendant que ozolanda mission ozana maladie moko yeba mutu na makolote vie na yo beba ozo comprendre pourquoi vie beba ozana bitumba moko zo ebate porter plainte na service oyo. Donc plainte contre l'inconnu toti yango l'inconnu parce que bato belé baza victime ya ba message na ya ba ndoto mal interprété
Quand je parle des messages, cela veut dire quoi? Il y a plein des églises où bah yebisa batu papa na bino mutaloka rabino. Donc batika na wana moto papa na biso mutaloka rabiso. Plainte contre l'inconnu. Pourquoi? Parce que lorsque Nzambe na lola ako sala musala na ye na nzela prière muto akoyeba ennemi neza nani. Ennemi na ye kozala bazema longola ndabota kate. Ennemi ne kozala banda kwa nganga kota ndevine zo simbate. Ennemi ne pe kozala mama na bango kozala papa na bango kozala pe noko. Alors, tu l'as dit dans tes prières que ne mbalamoko contre les ennemis, fallait à la plainte contre l'inconnu pour que toi muto so bon leb sans ame fongo la vinanga na kangama wapi biskani na bungi sa vie, biskani bateka famille, biskani ni makambe simbela kate na koma na vie au pourquoi. C'est alors que Nanzela a prophétie en moment to sali service à prophétie, bandi ko bazo benga ba olika ba prophétie na téléphone, bandi ko bazo benga toujours sakola, bandi ko bazo en église bazo olika na ba prophétie pour que tu identifier vraiment parce que on a vraiment on les a prophéties, mais ça la dimension parce qu'on a besoin d'identifier l'ennemi. Il faut vraiment identifier l'ennemi. Bon, c'est l'ennemi en Gaza, fiancé aujourd'hui. Toi, ennemi en Gaza, maman a botio. Toi, ennemi en Gaza, moi, on a eu propre. Au sein, on a des prophéties bimi. Que bah église, bah vendre bon sur place mort. Ce qu'on soit église, bah vendre bon prophétie na église. Na raison on a question. Prophétie na église, prophétie publique. Tant que tu fais la prophétie publique, dans le sens que le prophète a télémi, prophète a télémi, non, ça colle. So non, ça colle. Na kota la frère n'engaza na ebisi nzamba tali singai blocage na moni boy na moni mbongo moko boy na moni ozana le dossier moko boy zo kende boy ko suka boy. Mais soki na moni muto obundisa ye na kombo na kotanga ngona publicité. Parce que muto wana ko zala ndeko na ye et osala bien te puis na yebi mbala moko yete soka ko kende pe abundia ngona ndenga nzoto bakomi na la police. Prophète mutalobe na ngomuto lokanga. Donc, na moment on essaie la sagesse, na éthique. Prophète faut ba ninya koloba. Il faut sagesse. Mais prophétie au mutoyaka en privé. Ce qui n'a bon délit Saint-Esprit convaincre que muto aza mature spirituellement. Na ko fongole la na date telle salaka boye likambo zalaka boye tala papa na bino sala boye likambo uta boye pour na réparer ngofo sala boye. Mais ce qui peut muto tanga ko le prophétie na zokata ngo bondela. Saint-Esprit soka convaincre ngate que muto aza mature spirituellement na ko talise place vine kangami. Mais na bombeli ba komba bato ba benemi na. Simplement pour que oui on est yakata na zo bondela tant na bondela na yeba déjà avant mutali ka prophétie na bi déjà oh non le bani ba vérité nyo na monité na yebi déjà oh soki na lobina ko ke na ndako na ba bandi pe scandale soki pe ba bundi ba ke na la police l'état pa ya kangio ya pas de preuve au kangami pe on comprend yango moni na lobaki na e bandeli ya tant na bando te ya marché satanique na yebi sakio eza na toute une école des prophètes dans la Bible l'école des prophètes ozana école ya ba Michée tozana école ya ba Jean-Baptiste tozana école ya ba Nathan ba Michée baza batu o eza école ya ba prophète o ba sakola ka soka moli kamba yemba moko lobi et ba kufa bongo Jean-Baptiste également ayemba la moko sakoli roi ozui moi c'est ndeko na yo akufi voilà ce ko ba prophète ya école ya internet wana ya Jean-Baptiste bazebele baza ebele. Alors les prophètes de l'Éternel Nathan lorsque Nzamba zotinde pas David ya zo ya na sagesse ya ko pesa licese pour transmettre un message. Donc un prophète ayaka mbala moko koloba oya monité fois senga sagesse pour yeba et ko panza famille ya batuté. Autour de question moko soki mutu ba porter plainte to na prophétie bimi ke za mama na bino. Soki bimi za mama na bino na vandaka na kitu yo vandaka awa. Na ebisaka yo mutu nyoso négliger baboti na ye pour prophétie bima ke mama na bino to papa na bino za ndoki. Mutu wana za maudit. OK. Ata ba yebi oyebi na mission na yamba bapela batubele. Prophète bo sele mission bien mes côtés on en tout cas décevoir biso. Ndenge nini soki mama na biso zo lokanga na pesa ke sumbongo te na la kila mama be oui o la kela mi mabe ateza ya solo ndi na osakola na lobi ateza ya solo ndi na ote yawa ke papa na bino zaki magicien et que lelo boyebi ke ye na magie na ye muta bloka bino akanga bino na cimetière et que après liwa na yeto na du vivant na ye prophète a révélé bino ke papa na bino zando kisko boyokani yo bengi grande sœur na yo allo balobi na biso ka papa ndendo kenga pe na lota ke bon to kabele souté papa na bino bandi ko souffrir bolakela mi mabe na bana na bino donc malheur ekoti wana ta boke ba pasteur no basanga ba tibino maboko bo mona sous clarté parents za sacré quel que soit soka kota kindoki to azaki magicien mais yo yé na mokili na nzela na ye so bo sambi pa na nzambo za na raison te mama na bino na kindoki na ye ava pumbwa c'est ba peso libele apeso libele mona nga bangungi azipi lamba pra pumbwe wana tiko zipa yo bangu baswa yo ta peso libele mona nga kolela pumbwa ke makamna ye. Après, il y a tellement azipi yo abongi yo bien atongo atangi yo classe allié yote yo koli okene église ukutana prophète moko afandi abisio ndenge na lobao mama na bino ndemu taolo kabino alors que bino bolamuki na tongo bobi bon mama toko sungeti toko aider te lokwa ya loka biso to balate ako souffrir bomi mama na soka lelika kanzambe na ngai bana na bota na zo souffrir
bokomo na clarté peut-être bolanda nga ndé non loba bolanda nga oui bolanda nga bo uta église moko prophète moko bisa bino papa na bino azandoki mama na bino azandoki et aujourd'hui bon négliger ba parents na bino mbala musu bazani lamba ko lata malonga te ba na miso bato mais yekuna ministre vous êtes maudit nga na laquelle bino te na rappeler bino la parole de Dieu la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. OK. La Bible dit obéissez à vos parents. Quand on dit obéissez à vos parents, la Bible ne parle pas de papa et maman. Obéissez à vos parents lorsqu'on parle de parents. Mais lorsqu'on parle d'honorer, la Bible parle honore ton père et ta mère. Donc, honorer ça pour tata nona maman. Comment ça vous? Tata moi si nabino spirituellement ko obligé au kabele mbongo, au PC tota ko lokoti. OK. Ah, on va pas me soir bazana eloko moko ke likolo na yo za mwana nga. Papa kulutu nabino. Spirituellement ko obligé au te pesanga mutuka soko pesinga te na ko loka yo lobozanga nzambe. Azana droit de bakenda ka papa kulutu banga lié. Allez ka kozanga nzambe. Na episa ki on est bandé l'émission on a plainte contre l'inconnu. L'absence de Jésus c'est un grand mal. Ah c'est ça. C'est vivre dans l'insécurité. So mutana yesu te maman. Ba parents musu pe ba kata maloba wana. Pardon? Ba parents musu pe ba kata maloba wana. Ba parents musu bazali tata mo solo bela mo ne pa vandi. Oui kasi yango na uti koloba awa. Ezana ba parents musu so ki funda ba n'est pas grand frère. Aye livrer ba n'est pas grand frère. Wo kolobela bana nangai. Bana nga ba yoka kate. C'est livrer ses enfants. Ba papa kulu so ba kindoki wana za porte fungoli ba koloka bana na yo. Mais spirituellement soki papa kulutu alukia loka yo azana droit wana te parce que Bible pesi yango te. OK. Ba bien na yo pe okokabela ye lokola ndeko papa na nga mais azana droit ko obligé te kazana part ya bozuna yo. Parce que la Bible dit obéissez à vos parents. Okay. Mais qu'honorer, quand on parle d'honorer ton père, cela veut dire quoi? Au pesa bilamba, ozo ko honorer na ozoaka, a foutre yo classe au tangi, au komi mutundo au komi bozo ko honorer maman na bino. Voilà. Okay. Donc une fois que ba parents baza honorer tes pour prophète pasteur moko ebisa bino que papa na bino azandoki. Vous êtes maudits. Ngaïté, c'est la Bible. Honore ton père et ta mère, en fait que tu vives longtemps, que tu sois heureux sur la terre. Donc, tu baza heureux aujourd'hui, baza heureux à cause de ça. OK. Papa n'a pas besoin de souffrir, n'est pas là. Il y a une concordance, balata ba jipi na ba veste, maman na bango azani lamba ko manangote, même ba msupe le 8 mars non ba préparer lamba ko tindele d'abord ils a lobby, na ebi pete sok ba ko tindele lamba. Donc, boti kala ko yeba ke mukolo ko kufa boye na bilamba na bino apoto bolati noir boye ko sala tapage na quartier. Vous êtes maudits. Ata boke o sala la ye tombi ya ndenge nini. Du fait que maman na kende na ko lila na ko nyonga na kati ya mutema. Na ko sabino te fona ba pasteur ba bondi la pona bino ba mabino na tombo. Botika ba blague nazo bisa yo mon frère ma sœur yo mtozo landanga luka maman luka papa na bino même soki ba bisa yo azandoki ala talia biloko na yo mais biloko yo ko banda ko tindela ye il faut les kana prière oui monde qui ne basaka na ba jeter les parents batika li sacré mais biloko ko banda ko tindela bango faut les kana prière Seigneur naza mwana Bible zo ba honor na honorer ba boti le loko côté zokende ata ba pied nani à travailler na kindoki contre nga amona ngati wanoki. Okay. Mais il faut vivre bon. Bible les enfants sont un héritage, récompense. Yoka Bible bana bazar récompense. Wana David napsom. Bana bazar récompense donc les futa donc nzamba futi mutu. OK. Bana bazar les futa donc nzamba futa ka mutu na bana. Yango moni ba papa ya Bible tango zozonga na Bible zomona ke Abraham avant kufa a préparé libala ya Isaac. Aboya ki mwana nake nikobala n'importe où pour ne pas que makambo nzamba lakaye ko kozala père à multitude de bunga. A préparer à orienter libala Isaac. Isaac a eu kobala na famille na ye. Et comme il a tout à Isaac va kufa ozomona déjà Bible zoloba ke Esau avait compris que papa ni na maman ni bazo yo kana na ita cause ya basi ya étranger banda kozwa. Balinga ki Jacob parce que Jacob ne prenait pas les femmes étrangères. Isaac pe na tour na ye a orienté Esau a keno bomanyama a oumel na zamba pesi bénédiction à Jacob. Jacob connaissant ça. Jacob azaki na connaissance ya que avant toujours na kufa faut bénir les enfants. Baza héritage, baza récompense. Ndo moni na Genèse 49 Bible zoloba Jacob appela ses fils et dit rassemblez-vous fils de Jacob, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Donc papa oyo azoki ne ko annoncer makambo ko ela bana ne mikolo ko ya donc papa yebaka soka tamusa vini mabeke na sima nanga bana nga ba kozana sengoti papa yebaka soka zo basi abata kota banda ko ngasala ba makambo mabe ayeba déjà que poursuite de vin ko zali ko la bana soko bana selon la parole du Seigneur. Bible zo ba l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Selon la parole du Seigneur, bana soki bandimeli Yesu bakozala sauver. Mais soki balandi nzela ya papa na bango to ya mama na bango, bango nyoso bakozala maudit, les mêmes combats papa na bango kolanda bango. Soki pe bandimeli Yesu, po ba bima na kati ya ba système de vie. Il faut pas porter plainte.
il faut baleka pe na ba repentance, il faut bandimela pe yeso solo, bakutana pe na ba délivrance ya solo, bakutana pe na un homme de Dieu qui a la connaissance ya que bato bakanga une alliance, il faut que ça la nini, bakanga na bandaka nganga faut que ça la nini. So bakutana pe na ba prière likolo, au mona ka papa kufa na maladie ovimba libumu, grand frère abeli yango. Maman kufa na maladie attention, grande sœur azobela yango. Tata moi ça biso kufa na maladie ya sucre, ya koto azobela yango. Nyoso nezani, et ça ba alliance il faut que porter plainte contre l'inconnu. Parce que peut-être boyebi te uta wapi et cause aller uta en alliance à famille maternelle et cause aller uta en alliance famille paternelle parce qu'il faut que tellement na prière biloko ko buka ngo yango bon service oui service oui za penza ko porter plainte donc ce que ça maman il faut beau continuer ko honorer mais ce qui est vrai vous devez maintenant commencer à dédier tout à Dieu biloko so doit ça il faut les par une prière et puis après bo pesi maman bo pesi papa. OK Notre Nzambe merci papa toi qui na biso de ya ko suki ça. Merci pour la bonne parole. Dans ce qui précision, il y a moi qui est ma maman Mélanie na coquette, fille moi ya théâtre, va pisa qui biloko. Maman na o ya poto za ki loko la maman veuve a moni pour remerciement na ye pa nzambe ezali ko kanga mo ba biloko ko pesa mo ba cadeau na ba femme veuve bazali wana ba orphelin, il y a ba comédien o batika, ba papa Mundohi basi na bango et tout. C'est quoi les cas qui parle, les cas qui parle canal moko ya maman na biso moko ya théâtre mais biloko ngo on dirait misu se komaki te et ça là est quand même bilinga wana na cheka entre parenthèses pour na expliquer on a ngana yeba mutu oyo apesi likabo na ye po na le musu ngolu moko nzamba sali po na ye est-ce que ba cadeau wana pe okoki ko désorienter ngo to ezalaka na moins efficacité mo makasi ke mutu wana pe akoki ko lobela biloko wana pe détruire yo to ekei pesa li elo mo ya mabe contre Cynthia Kapash ba cadeau musu ba pesa rezala pe na ndemo mutu a livrer makamuna ye abike ba bisi pesa po eloko wana kende pa ko wana ponza ba sala ngolu parce que mutu ya keso ki a détourner ngo par exemple to lobite ke kokata zwa ki ngo mbano nini o ezala na sima ya maloba le mususu mutu o ya pesa ki akoloba po esala pe moi quelque chose dans moto ayamba qui ma comicité et puis na babato ba pesa ki bango biloko so qui était bazu yango te comme pe baza ba veuve na misusu ba orphelin ba ki pe ko misa maloba moko ya mawa to ya pasi e ko ki ko zongela pe moto ba pesa ki bango eloko yango te yondo za vraiment censé à ko lobela biso mo orientation par rapport à la Bible et puis expérience il y a ba sacrifice voilà expérience il y a ba sacrifice dans la vie voilà nzamba pa molo ko mama wana na témoignage que azaka na mobali na ye azana bana soki 9 ou 8 abima azalaka na mobali na va na poto ba webise ya rap ko zo mobali no akufi mobali bozane bien na tongo et tout be ba biso ka ke mobali da kende musala na ya ko zo ebeli na ka wana nde asala mo ba don mo ba nini bona ko remercier ka nzambe par rapport à o ndinga zuye na ndinga komi mama wana. Bon, spirituellement. Spirituel, oui. Je pense que. Merci. D'accord. J'ai compris. Déjà, j'ai compris. Nakanisi ke nzamba pa molo parce que ko sunga bande ko belé na question tuni. Voilà. Na fongola makambo belé pendant 10 minutes kaka. Landelaki. Pendant 10 minutes, nako loba ebele siri yango et ko sunga bande ko belé. Voilà. Et on sunga na ba pasteur. Na kati makambo il y a des pasteurs dedans. Voilà. Et on sunga ba frère ebele. Attention na cité ba kombo na bango te. Mais ba pasteur na cité ba kombo na bango pour toi ba collègue. Nakanisi ke don o muto asali. Akei ko pesa pour na ba veuve. D'abord félin, monsieur peut pas lire d'abord félina. Yango to ko mawana. Biloko ane komi sacré. Pour nzamba lobi ba toucher orphelin te, ba toucher veuve te, ba toucher étranger te. Baba ki sana étranger. Na étranger, o monika ndenga ambassadeur akufi wana. Soka kufi na faute na ye. On a raison, mais soka kufi na haine moko boye. OK. Tous en a tort. OK. To bomé étranger na terre na biso, mais soki eza faute na ye. Mais ce que ça tous en a tort, ce que ça que il y a faute na yete e ka kende ko yibelo ko to za ina mafia akufi là ça va. Mais ce que ça ka ya solo nde ba lo ba kende otika biloko. Et que biso nde to bomi. Donc eza makila o ko ganga liko na biso, tous en a problème. Vous comprenez? Parce que Bible lo biboye. Ne devez rien à personne. OK. Donc kozaka nyonga mututé. Donc ce za monyo mike il faut ko futa et faut la ka ba porte. Amen.
papa bayer akolia yo mwana ka poza na nyongo na ndako c'est une porte c'est une porte. La Bible dit ne devait rien à personne. Donc ndeko wana d'abord na pesi mama o ya kanisi ba veuve ya ba orphelin ma Mélanie nzambe na nga pambola yo parce que ba ma pasteur ya mboko bazape na mbongo ebele bakanisa ba veuve wana te ba ma pasteur ya mboko pe batambola na mituka cher mbala mususu ozana makoki koleka bango te mais c'est ça. Moi en tout cas je peux te bénir bien que je te connais pas nzamba pambola. Alors kokoma na niveau ya que biloko ya mutu o ba pesi ba veuve mutu alango to a commission ngote c'est déjà une malédiction. Ata kolto e outi ata mutu batindela ki soka leli et ki talikola mutu ale soka liaki comme tu as dit que tout le monde a inconditionnel soka liaki c'est kana ba biso pe bazana biloko bango pe. Donc faut ko keba na biloko wana de les pasteurs. Et ça na moi clique ya ba pasteur na ba frère oyo ba sala ba orphelinat qui mange biloko ya ba orphelin. Je crois yo yebi. Nazana orphelinat ngana yebisa batu na sala ko orphelinat na po batu basunga ba orphelin basunga ngati. Yango moni to sala no be mission na lobela ngoti. O moni to ute na ute ko bimisa batu na hôpital awa. Na boya na ko tia caméra. Na la mwina tongo seigneur yebisi ngeza na batu kota kaluka ba na hôpital depuis 2020 ba bika mbongo bimeati. Na boya ko mema yo na kinenga mo. Na bimisi na futi ba facture. Je remercie tous les docteurs au bayamba na hôpital na bango mama sintezala qui tellement grave que na ke na kuti facture ya mutu fa futa $300 na négocier na bisi ba on appelle ça 100 bandimi. Na ke place musu na kuti 600 na ndimi na bisi ba 200 bandi. Donc na comprendre que nzamba accompagner kinga. Donc non discuter ba facture nande ba docteur ezaka hotezela to benga docteur numéro 1 so ba benga pasteur moko ya bo libérer. Donc on a libéré les gens même hôpital moko ils appellent église tout tika na nyongo na bimisi bato meto tika na nyongo fona futa donc ba bimisi bato comme muta so bazolela fona futa yango to lo bat ne devait à personne donc moi mketika la fona futa donc bande ko mususu basala ba orphelinat na bango comme anarque na yebi frère moko na mboka oyo na yebi frère moko na mboka donc orphelinat ezaka loko nzambe facha na mu acha na makanisi na aider ba orphelin donc yo mo faut la patron nango si ce qui peut bato ba ko aider c'est bien. Mais lorsqu'on s'est pointé, pour nous banda ko senga batu mbongo, enfin mbongo wana yo liaka, et comment est-ce qu'on nourrir, donc yo comment vivre, donc yo pas comment on fait les. Basé belé, ces personnes-là sont moni bango na bémission, ils sont là pour critiquer les pasteurs. Oh ba pasteur bino bozo pesa bango mbongo, ba pasteur bino bozo pesa bango bofran, tala ba orphelin ngo donc bango loko la baliaka na ba mbongo ba orphelin, ils veulent maintenant montrer aux gens que ba dim na bofran ba to pesa ka, et ça nango biblique en tout cas to pesa ngo te pesa ba orphelin. Écoutez, moi j'ai dit la vérité et j'ai dit la vérité selon les écritures. On a pesa ka orphelinat dim. Soko pesa ka dimité, te orphelin za dimité. Soko pesa ka dimité au pambola maté, komi tout na kutu te pourquoi okauka. Oui. Ce qui pasteur moko côté no dit mes expirés ancienne alliance. On s'arrête là. D'abord, on a aussi un peu d'imité, d'imité. Bana au bazana kata ministère, nanga ba pesa kadimba respecter. On peut ba pambola, on a moko également. Na kenda pas père spirituel nanga. Pour na kopesa ba dim nanga, ya onza ma pambola ngana misala nanga. Et kenda rappel liboso. Alors, ba pasteur rebelle ba kota na biloko wana. Ba frère rebelle ba kota na biloko wana. Ba s'organiser na ba orphelinat moko okanga ba photo ya bana moko boye kocha, bosunga bana bosunga donc ba koti donc ba tunyo so ba komo lukana za na orphelinat po ba to sunga na lia. Voilà pourquoi ba ndeko ba olandanga. Na fa kota na ta page TV. Yo pongo kota. No orphelinat nanga tongo sa ya yo. D'accord ça peut bon na mo boina. Te yo za mona nzambe. Yo za mona nzambe. Yo tika biloko wana. Tika biloko wana pour éviter ba tentation. Et comme ba tindela ki 1000 mais ba bi ba tindela ko 3000. Attention. Yango moni skonga na ebisa ka bandeko. Yaka no orphelinat nanga yo moko. Ouais. Yaka yo moko. En tout cas à part bilamba nazana ba mama ona ko ba suba kombote ba selenga carton ya bilamba na ba mapapa ba kaye nzamba pambola bango oui batinde ba kaya bana. Te. Ouais maman ba biloko za 4 carton et fungwa. Ya orphelinat na fungolaka. Na meme on orphelinat na pandi na fongoli maître avocat yo. Ya orphelinat ça va na maître avocat. Ya mutalandela ko orphelinat na maître avocat yo. Maître avocat na ngai. Donc to fongoli to pandi to pesi bana bilamba balati ezana mama mususu mama Anita nzamba lola pamboli ya kiti ona Kinshasa yeti na orphelinat. Ye moka kina kolia fongoli ya kaboli akanga photo na bana non c'était trop bien à consoler bana sekina bango parce que nga moko moni ba samedi na comment okeva na orphelinat pour na sekana bango. Donc comme aller mo na ba tuno papa to ke classe te papa to lete donc na commence ko moi samedi sona na temps na zana bango. Sikoyo biloko wana faut ko éviter loko les ya ba orphelin yo lia pose orphelin te. Et puis yo ke no sa orphelinat ngo po bando senga batu ba aide butu mo ibo singa orphelinat donc bakomi kolinga batu ba pesa be offrande te ba pia ba dimite po ba songa ba orphelinat. Non, et c'est loko sali na vision. Omoninga frère Patrice Ngoyi Musoko oyo. Jour moko na kende ko expliquer difficulté moko nazaki na orphelinat po ye pas ala na orphelinat.
atunanga question na bosa dango te Patrice Ngoymuso na ndako na ya tuninga prophète orphelinat wana osalaki yango po bato na yebisanga vérité orphelinat no osaki yango po bato babanda kosunga bana wana to osala yango pene ezaki eloko mateko na motema ozalaki na besoin yo osunga bana. C'est là où j'ai compris nazongi sikoyo ndenge orphelinat nange ebandaka nazongi ndenge ebandaka ebandaka ndenge nini ebandaka nga moko na chaque début scolaire, début à rentrée scolaire, na somba bakaye na kabola bana ya avenue orphelin to orphelin te. Sangsela nga bana avenue à quartier. Ou église ça. Na kabola bakaye banda kabon. Après na ko comprendre oh, bana no sunga bana ba parents non, na ko luka bana bana ba parents. C'est comme ça que na ko luka ba orphelin na quartier, il y a église, na sangisi bango. Chaque rentrée scolaire na pesi bakaye, na pesi ebanda kabongo. C'est après que na moni nzamba pesi makoki, na ko louer ndako. Nde na louer ndako. Na louer lupango clôturé, yango moko na ndako à 3 chambres, na tcheba na nakati. Bani ko aider bana wana. Parce que bateau ba ko bakisa mana si ba aider bango, y a pas de problème. Mais s'il faut faire ça pour yo pour comment on fait les. O banda ko lia ba mbongo ya bana wana. Ozo mo dire vino également bande ko monaka batini mbongo ya mutu nde ko monaka batini mbongo ya mutu bo aider mutu moko bo asala ki émission moko boye yo zu mbongo wana olengo. Mais au même malédiction, au tuninga sur le plan spirituel, tu kana bisa yo sur le plan spirituel mbongo nyo c'est destiné na yote et même ma malédiction bo limbisanga ba chrétien to bo lande mission bo pardonner nga oyebi soki lola to ko tango pona ba principe ba musulman belé ba ko ta ke ba chrétien parce que na ba pays arabe nga na tamboli na moni biloko elala libanda na yoka te ba yibi eloko ya mutu mais na ba mboko ba chrétien to ze belé tina ba église ba téléphone ebungaka ozomona na ba pays arabe nga na tamboli okotika téléphone ordinateur bo kei ozo ko kuta ngo eza wana osika te même na Dubaï même kaka na Dubaï. Donc toujours pour téléphone to bimi bobo kutango wana muta yibite soki ba yibi en tout cas nigérien congolais sénégalais ivoirien sans compter les grands maîtres maliens na yebi soki bango kuna te ozomona pourquoi ba yebi que sur le plan spirituel soki muta bani ko lia mutokyo za yete azo modir vina même sur le plan économique ou sur le plan financier so tali bien ba musulman bazo prospérer par rapport à ba chrétien. Pourquoi? Premier principe na bango ba éviter quand même 10 francs ya mabe kota na commerce na yi. Biso ba chrétien en tout cas bolimbisanga pour la deuxième fois. D'abord na chepa nyo frante onde nya luma kambwana to ko frante na chepe panyo frante bolimbisanga. Biso ba chrétien donc omona mutu pena a chini mobali ya batu. Azumbongo ya ko china abandi commerce. Après une église pasteur commerce tangezo matati na olo tata mwasi. Omoni kwa nini na lobby thème na bisa plainte contre l'inconnu. Okoza olo tata mwasi za yete. Mbongo yo sa la commerce. Kolombongo zo ya. Kolombongo lela mwasi wana na libala zo lela nzambe nanga libala nanga leluza na kimia tembo mbali nanga na mona kate. Yo comme to sina yo sala salon de coiffure. Osali boutique na yo akitoko ndengwana o chepe ba publicité. Omoni so lingo sala ngo neti kasi boutique mbongo bien. Pour nous on va bon bien hein ya bon bien oui bon bien donc neti ya kasi boutique ce qu'on sali yango neti eza ya toté wana exemple to suka wana bon ce qu'on OK zo ngona ndako nganga to suka wana oh camarade ngamo menge pa marabu moko ba sekolanga pour commercer mata écoutez ce qui est semence c'est pas diable au sala qui prospérer mais si on a besoin ya nzambe ya pambola il faut source ya mbongo ezala bien ba musulman ba yeba quand même biloko wana mais beso ozomona pena Papa Aza pasteur, Zela, Aza pasteur, en même temps Aza directeur général, il y a société moko à l'état. Ozo kapena ba fonctionnaire ba lo ba mbongo na biso salaire ba longoli 1000 francs 1000 francs. Aka lesi bana na yi. Ba donc azo yiba na mbongo à l'état, na mbongo ya ba enseignant, mais l'église a papa Mokambi, wa pasteur wana Aza président ya nini ya FIFA. Tika na lo ba vérité, ngana tika évangile la vérité. Pasteur, président à FIFA, président à l'Assemblée, président à Sénat, pasteur à ministre de l'Agriculture. Batunyo so bana simane na cabinet ne baolila. Bambongo na biso baokata, bambongo ya batu wana ba travailler na cabinet na ye. So ko na maboko na ye aliaka parce que batu wana bana cabinet na ye. Tikala ko ba ke kolela ya batu wana. Ko ma malédiction même na bana na yo. Ezaka na cercle ndeto lelaka mwana mobali azaki malamu vraiment azaki tonton moko sérieux tonton wana tanga kanga mituka batu azolia bambonga ba chauffeur a lukuta bino boyebite azo créer ba infraction roulage wana liaka bambonga mabe vine mobimba mbongo atangiselanga bana ezaka mbonga ba infraction lukuta azo kanga batu na infraction lukuta mbongo wana alisa bana atangisela mais azo maudire vie ya bana makambo soki te mite eke église photo te akaka ba voyage astral ngana yebi yango te soki saka ndenge ni ya kopumba na butu mais vie ya bato ko changer ndenge ni soit papa commandant moko ala ndinga papa colonel moko to bourgmestre ya commune wana oya sala ba cop na ba ministre na ba magistrat na ba maître Benjamin
pour bateki lupango abatu ba changer ngo kombo ba changer mikanda ba ofele ona bazolela lupango na biso baboto la copie ya bourgmestre wana na général moko akoto po aza tellement makasi na bagarde na nyoki kangaye siko zana batu balila na kombo na ye c'est général la so ba kamodir bana na ye est-ce que bourgmestre zo ba kamodir via bana ni lobi akozo AVC côté outé ibante nzamba beta ka mama nzamba beta ka bato zomona na hôpital pour na clôturer pour le lo monyo seli be monsieur belena libéré o penga pena kende église oye moni tango na kendo bondela pona hôpital na bato surtout hôpital on na kendo bondela maman to sala lolendo ka libanda Sika dimanche on prière ici na côté na centre nganda kako place ba cheki papa na vital kamé na côté ka na centre nganda wana maman mo abenga na bondela pona mwana moko na bondela na nabi mana kulo ndeko mo apenga mbote a prophète natala ko na télévision yaka pardon kota na chambre nazoki ndeko bondela place azo manga nazo bondela pona ndeko moko azana moins de 30 ans faut ba kata ba trompe ba sala opération moko zo mona ka bota souté libale comme problème non bi mais tant santé makasi to sali lango lolendo libanda so mutakomia ozomona mais que la majorité à l'hôpital on a kendo bondela pona ba malade na kuta plus ba papa omoni pena ba kawe za kapena ba kati mutu likolo accident moko boye mutu ko tambola souté ba kawe za kapena otali bozoka somo plus ba papa bo changer pardon bo changer to changer ya constant na ngai ya chaque fois nakina na hôpital na ko bonina na ba maladie ya ba pavillon so komi na ba pavillon o ba kata mutu likolo accident moko boye makolo ndambu ya bato bazokende okufa partie moko na nzoto ezati la majorité ce sont des hommes pourquoi bambonga batu misala mabe koyiba bloka batu kotabanda kwa nganga koluka biloko oyo eza na mesure na yo te nzamba pesi yo te ba jalousie basi ya batu biloko nyonso ezomema mutu na kati ya perdiction ezomema mutu na kati ya kokweya etika la vanité de vanité mukolo kota na cercueil d'abord à partir la morgue déjà bafongoli yo montre balongoli yo chaînette batie mutu ozomona donc voilà thème na biso eza plainte contre l'inconnu toujours clôturer bandeko so bakolanda biso nzamba lola kanisela bango apambola bango biso tozo continuer na thème na biso plainte contre l'inconnu bandeko bakolinga soutenir orphelinat en tout cas venez sur place soit soko tinda biloko en tout cas délégué muta famille na tindi kolio délégué c'est beau que na prophète ngana go tinda chauffeur na ouais ba PC en tout cas délégué so ça sur place na Kinshasa olandi monsieur olingo fête anniversaire na yo na bana wana en tout cas ne manquez pas de venir et aux amala makasi nzamba ko pambola yo okanisela yo parce que bazaka na moi besoin ya appui na biso parce que je crois que tozo bunda pona otangisa bango au moni orphelinat au prophète okamba ils sont très différents na ba orphelinat mosusu pourquoi biso to wana souci ya ko sauver ka bana na batanga classe te mais ba comme batu spirituellement aussi to na bana muso otali o mona ba pesa kindoki il faut ko lexer na ba délivrance to na bana muso to luka yeba ko modérer atalo ba ko tanga yeba ko yemba to na posa kutunde na za na zoluka mutu mo abeta santé azala juste pona olaksa bana na ko beta santé na zoluka informaticien moko na bani da ko so ordinateur bazo ka mo cours informatique pour lobby entre ta babondela déjà azokotsa bango nyonso na intercession bazala bato basambela kama basala ka baluka pe nzambe pour que lobby bazala te kazala ki orphelin après comme chegi azaka orphelin akoli après ba santé non azaki orphelin après comme quand même moto yo akosunga pe baninga na société message na biso yangwana bandeko nyonso bakolanda service oyo ya plainte contre l'inconnu nzamba lola pambola bino OK na YouTube na yo komi prophète Marquis TV au s'abonner na chaîne nzamba lola pambolo déjà wana obanola na matea na Facebook so komelinga na tindele lien na YouTube en tout cas so retrouver bisoté o komelinga pe na tindele lien bandeko bazana besoin oleka prophétie pour na yoka langage nzambe pour na né oyo o komelinga pe bandeko bazana besoin ba prière s'il vous plaît seulement que ngana lobelo o moko bandeko batsinga biso prière ba comprendre penza te mingi na bango que to travail ka dur so que zane loko mona ko senga sous par 2 heures ngozana bandeko belé ba benga ngapi na benga 3 semaines azungati baïba a été que tu travailles à dur, bande de baïba. C'est ça. Il y a un soko zo benga biso, au bengi nganet na WhatsApp, au zwingate. Comment? Au message a été commis 300 dans la muka 4 heures na bandi otanga. Na répondre. Au commis message au tindeli biso déjà combo na yo nom prénom, il kam nangeza oy. Wana mbala mo na pesa ka intercession bo bondel. Ata to soli na yote. So na moni requête na yo déjà ngamo na bondel la pesa intercession ba bondel. Soko lingo le ka profession sengi rendez-vous. Zambalo la pambola bandeko so balandi biso partout na Kinshasa na Congo Web Télévision, Zambalo la pambola bandeko so balandi biso na Kapage Télévision, Zambalo la pambola bandeko so bakolanda na Marquis Télévision, Zambalo la kanisela ba bazo soutenir musala o spirituellement, Zambalo la pambola bandeko yo bazo soutenir Kapage Télévision spirituellement physiquement, Zambalo la pambola Credo Boeta, Zambalo la kanisela yo, pambola Benjamin, maître nangai, Zambalo la kanisela bana nyoso ya ensemble sur ta parole. Biso tozabi. Merci d'avoir papa de clôturer la prière et puis la désannoncer. Seigneur éternel est le Dieu des impossibles.
na bondeli likolo ya papa mama nyonso azala connecté na moment oyo oyo aza na hôpital oyo aza na kati ya chagrin douleur oyo azobika badouleur ya lolenge na lolenge baéchec répété aza na kati ya prison moko ya molili azokoka obima te dossier na ye ekangama na préfecture vie ya bana ne bitumba. Seigneur, à travers cette prière na libérer guérison miracle na libérer délivrance ekota batato la bola mona yo na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci na balandi biso, merci na moto Nzambe Marquis Efrata, merci na ba onyos balandi biso na Capage télévision. Beau partager, beau commenter, beau aimer tolobi. O azana matu ya koyoka ayoka. Bye, à la prochaine. Likia motema bacholinga mingi basekipe mingi yaya tango ekoki yaya yakosala balobi ya mingi baseki ya mingi yaya tango ekoki abikamwa sembolo loboko loboko lole fongwama yesu yo bangunya bayoka so Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sliff Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sliff Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 0015. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga tope ko aider bandeko nyonso baza na difficulté, quel que soit na poto tope en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo ici là, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres.
service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV. Capage TV.